Congo France. Bonjour à vous qui nous suivez en ce moment. Merci de la confiance que vous nous accordez à chaque fois pour vous fidèles Orlando site nos préférés Congo France avec Sarah Ramazan la Chanel qui est toujours là pour vous servir comme d'habitude. Alors on a dit que bon moi mpandi nangai ton ba mission minene et à président Ferrego là Mao Basele na De Gaulle. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Pepele. Monica Santé Kitoko. De Gaulle. Ouais, bonjour. Qui m'est ça? Pepele en Saranate donc Kimi Nzambe. Tara ba santé ne tozali donc Kimi. Siko na tout na ko toza l'actualité Mikolo les album na bino boza na studio Mikolo. Boza na studio combo et album on na kokana otanga makasi kasi pour kombo na za kilo mo na Saranate. Nami Orengekio, qu'est-ce que j'avais dit? Dans ce coquille, le Nami Orengekio, l'obita, qu'est-ce que j'avais dit? Ça va. Donc, ça veut dire qu'est-ce que j'avais dit? Ouais. Qu'est-ce que j'avais dit? Ou Nami Orengekio. Combo dans officiel, Nami Orengekio. Il y a un combo à disque, mais il semble tout difficile pour nous relever. Il y a un autre temps rare. L'obita, qu'est-ce que j'avais dit? De Jésus de Nias. Donc, il y a un là. Est-ce que vous devez sentir de la fidélité pour Bandana Ferrego la kala ya Saranate? Vous savez combien d'années pas président Ferrego? On a 12 ans. Waouh. 12 ans pendant le mouvement. Pour biso tozalaki Jésus à côté quartier la tête aux Zéli. Si nandenge to bandi sur deuxième tour to yé to compelelo. Ndé kalata to fêté 10 ans d'existence ya orchestre. Donc on est dans mon colo ya orchestre. Donc ya Saranate. Avantage ni na Obi 12 ans, hein? L'avantage ni nos yeux pendant 12 ans, on n'a pas président Ferrego. Bon, nous avons moins mingi pé rouler, il y a moins mingi pé. Nous avons roulé, na foutara parler, na vivre na mi beaucoup la seul. Et puis dans l'engagement mon sousou, au ngamo na soki par nango. Avantage ya moi na. En tant que chef d'orchestre, non? Et pas président Ferrego là. En tant que chef d'orchestre, kilo wana aux chef d'orchestre, pour wana ba paye ça wana. Aux charge na onde. Et c'est difficile mais il faut bunda pour mutabotama na idéologie azalate. Surtout to après na la mokili longtemps au botami au kusala bobatu ko jeter fallait ça boy. Petit à petit ozoyati au coma au point quoi donc maintenant toujours mais mouvement bien to tambola kitoko donc. Yangwana Ito makasi na kina mpanzi na nga to na Mao Basele le buteur. Pourquoi ni le buteur? Oui si quand on a ce que ça là nga le buteur. Pourquoi? Il y a qui nous dénu au créer qui on ba fan no kande ba sepela na ba bité to tchara le buteur. Té za ba fan musana sala et yo on partout dans le monde. Donc ba mo ba monera été ya beta ratarate. Et soit bêtier raté donc il faut zara biter mais ko lo ba benga 10 match amai tant hôtel Luanda ba biter yo za sous 10 match té yo mis les marcadores les marcamonto donc ça boulot tant na beta ba plan et simba ka yango omoni ke makambo ngo le ka bongo venanga bera de prince des amunda na ya cherigola na ya dada na Joel Leo ke Jolas ba bisanga te yo za ka marcador yango no omoni ke makambo ngo kinda pe bongo batu nemba pesa kombo ngaite. Zone sabisonon ba nostalgie wana ya vocal au bêta ou ça qui Mao mais le comme Mao le buteur. Pour na ba vocal donc c'est moins difficile parce que ba vocal tout na bêté simba. Oyo sepela na makasi o mona pena ki pour o ko bêta no bilogo hein na ko si de gol o ko bêta no bilogo moins 5 10 mais on a moi préférence na mo boy. On a vraiment préférence c'est la raté pour si on a bien la préférence et ça moi trop dur le robot type dibana o wando lingara moko wando lingara wando cha miss ming na moko wana ko lika misu bon so il pour na bongo vraiment habiter ngala c'est pela ming na mba vocal na on mba na est oyo ki kuna baleli ya kuna babomi batwe kuna basasine bato hey côté kuna bavio vocal aussi na betango velanga d'idée chombo petit Jésus azawana lela yango mabe donc moi na singa papa faire remettre ça remettre ça mais ça si ba ko beta kana bato kan donc vocal wande salanga bien sûr no yemba mais c'est belé talaka banzoto eza nzoto nanga ba muche ezali donc makambo eza belé po biso to bato makambo
Kito makasi ko dégol bo surprise nini. Un album au bo bimisa ba qualité nini na nzembo za na kati bilengi nini yango za na kati ba nzembo to zila on pela maboko fu. Bana kini bazela ra wana eza secret ya osarana te. Ba yo kandenge to yembi mais na ko dévoiler ka o ya par na solo vocal bolingo na ko fingo mabe ba tuna ba finga bolingo te. Surtout bo wana tana ya répétition na ka bolingo na fingo mabe poani. Ide na nde. Mama na nga bolembi si biso. To lembi na pesa mbongo. Na sepelisa. Nyonso ga pamba. Omona mama déconner kaka. Na bondela na sa nyonso mama déconner. Mais bolingo na ngai ekomisanga lokola bouclier ime. Naza pe mwana moto boti kozokisanga bampota. Tedampion oya Stevie Misland. Mama Sidonia bota kanga pesa kanga nkombo matima. Bolingo echange ngai ekomisanga malela jino sele. Bolingo na kofingo imbécile. Olembesi gachel kisoka. Oni asukisa makambo ya bagere na bolingo akoka te. Yango l'amour ezanga ba limite ya torture na mitema ya bato. Dadu mengi na gi royal zi koma yeye. Dala sol mabanza bokilo Gauthier mascotte. Donc yango wana nazoya nango donc wana na première prise ba prise mso ya li ba royoka o lora to dévoiler na bandule déjà ba rosepela belé ba royoka ndenge to robeta ndenge to mesana on sepeli sabango yango wana ka ko beta biso mo biloko oyo de gol to yebaka na do ba biloko esala ki de gol c'est biso mo ya nostalgie nazala ba ngungi ayembaka na ye bien melody na ye mato ye inae lila pikara mi mayumbu Jerry Mbala nazasuna qui est derrière toi eloko nini bache na motema poleloko maboye ngai ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema nanga ezo reprocher ngana nuna sepelite gi bokopolo ya Denise oizagi na ra au-delà mais tozo continuer kokoba na ba vita imana remix boko finganga poro nini mokili jeke lobi kobwaka mabele pa ya basita musampai tuena este na yagina njo ile mugini yabo ando abakalake na mari bino waswahili bobiti inchi yetu ya Kongo iko na mari mingi benemi yetu bena tukombanisha na este donc toujours continuer à rosala donc kito makasi mingane mikolo ka bolingo no fingo mabe poka bino prate biso peto zaba décision bolingo ka bino te yo ogolo baka na part no te ka bino na part nanga ba parmi la déception dans zone vie bolingo no fingo mabe nakosi wa professeur te talaka bolingo no fingo mabe eza normal eza normal talaka wa eza bilanga ba yembi donc c'est normal comment oui ba surprise no bombe biso na qu'est-ce que j'avais dit? Non, on a moussouté, ils ont un kilo. T'es pour la surprise vraiment. Karine Maluka, Titi Mpongi, Tejimboko, Flavien Dombele, Dolix, Bayebi, Souna Kekuna na Djobour, Nazomona Bamo, Oscar Chibangu, Joël Chibangu, les mystérieux. Donc, Batu Bele, Baza Perna Posa, Bazo Zela. Bele, Bazolo, Baba n'importe quoi, Basangozo, Panzana, Nandenge, na Komo. Sangoni. Non, tout ça batu to na kin, to na Congo to yokaka. Neti biso ba artiste musana biso za yoka. Mais baza la calme ba ebi de na sepeli sarabango. Ne na sepeli sarabango na disque OP. Ba ozara ya ko sepela ndenge bazala ya ko sepela. Po moni musala oyo koloba trop eza bien te. Koloba trop eza bien te parce que mingi na tala rapela ba émission ba internet bazole kana ba émission bazolo ba n'importe quoi ngana mbaka danger ngana sala ba boye muta mikumisaka mutu ye moko te yebite kezela non yo mikumisa tandis ko zata na vocal moko to zana œuvre moko te yebani onze ozo kana te na mutu moko boye mais oui ezaka combat loyal eza guerre te que non ya tozo beta na makofi te tozo beta na ba vocal po biso to ngala beta ba vocal ezana ba valeur ba nzembo o senti ba pression nzembo mais to bimisi mona mo boya 3 ans bien mana nzembo na yebi nango te mais to bimisi petit mo wa 5 ans mais quand on vocal ale muchele koka mona mam ndena zo beta ba na parler baza aussi sekela makali conseil na pesa bango trop parler peut tuer to vendre kimia les œuvres parlent à leur le banango les padres Jésus des nuances les galactico vous comprenez donc
nos œuvres doivent parler à notre place. C'est pas nous qui doivent partir dans les chaînes télévisées et dire n'importe quoi. Vous comprenez? Mais ils ont conseil, ils ont fingi na tangi comment mututé. Mais les arabes et musique il y a encore combat. Il y a pas que musique, ne dis pas dans monde qui journalisme et ils ont combat. Nous tous on dit ça non, te bitumbe faut za la poyo za makasi ya osaka koleka wana. Ils ont oui, c'est normal. Bitumba na boya ngote, combat loyal, les a problème té. Mais et là on a télémélandé ba insanité au bas miso bazo leka na TV bazo lobaka o ngana za danger ngana embaka danger o bango kutu basalani mais tandis que ozana œuvre té ozana œuvre té avant banana ko loba ko ganga trop bon na TV faut ça non na œuvre moko moni ba boss na biso Jésus de nuance ton ba banda abeda o benga ningali banda ya mvula esika pongi ekokutanga bisika ngana kolalela pongi ekipaka place ozomona ba vocal wana ya nini ngai na nyokola nzoto nanga po ya kolinga kitoko na yo bazaki emblème bazana ba œuvre ou ezo cartonné ce que c'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui ba massa na biso lelo to sana bango boulot moko musu pa koleka na TV azo boya patron nanga fe rigola mais ba yebiete azata na vocal moko te o ata mwana ya Paris to Belgique ya yebiango to mwana ya Kingasani ya yebiango c'est no bika Paris ba baguette na ça complexé na bango awaka na kini ezate mais pourquoi il faut to bandoleka ka ba TV ko boya ka ba leader donc conseil gratuit vraiment hein? Top ça ande ba œuvre musala kitoko ba sepela ba nzembo kitoko ba vocal kitoko mais ça ne sert à rien ko lobaka ba n'importe ba boba ngana za danger ngana yemba ka danger pour Michael Jackson ku grand chanteur yewana paix à son âme tozana soutien œuvre bandole bana place na emo donc yandole bana écouter belé abimisi album est cartonné alors on est toujours avec nos musiciens siko toyebi ke bopona monde la musique maona degol ba difficulté nini bino bokuta na ngo na musique ke pena lelo pena oboti mwana et po na ebité so degol za mwana bon ngala na botate mao pende mo ate non la boti. Est-ce que le moi na au pénal le beau type moi petit garçon non papa moi aussi je vais faire la musique comme toi na ba difficulté beaucoup ta na o alegi na te va fingi o be oza ilorote na balabala ba fan bazo finga est-ce que yebisa ngana omoni elo ya ofinga wana ngala ngolo banini ezara éducation de base mutu na mtauta déjà na éducation déjà na palais mutu na mtaiba auta ka na éducation na palais tu vois. Donc il kamba ko finga wana na TV ezana onte ba musicien ezande éducation de base ya mutu ndemte ko sala ke bando finga ka pe ozana maîtrise tu vois donc c'est un peu ça so moi non abi que papa je vais faire la musique on dit wa tuna no de gol les gars so moi non papa je vais faire la musique aussi comme toi lo bande bon na kopekisa ye pour na bi ba difficultés dans la musique. Oh, on a pas péki ça qui n'a eu qu'à quitter, mais si qu'on a au moins fait sa parent n'a raison, mais n'a pas déjà, n'a pas bang à repola les souhaiter quoi. Donc, ceux qui a lingi, ceux qui a passion n'a yata n'a péki si n'a recocaté pour ma père n'a à utiliser à voir même bas instrument pour péki ça la musique, mais n'a eu qu'à te les longs montants sont à pécer raison à papa n'a péki ça la musique. Son a tikara er moero mais les temps sous na place mon mais mutu so kufi déjà au banga repolaté quoi donc ça da boulot passion nanga déjà donc ça passion nzamba tindanga na zala na roboya te soki moi nanga linga sa musique mais na ko pekisi na otalise ba inconvénient ba avantage na ba désavantage nango soki ya kolinga ngo kaka wane oza choix na ye pour yem ta mettre vie na ye ngana lukana na encadrer atanga bien azala bien mais ba inconvénient musique na ko expliquer que ezabo soki ya kolinga kaka pour moi linge loro na to pekisi nga bato bolanga monoko papa nanga cicatrice yango yo mais na yo kate makofi bina be tu bina botika monoko babenda mbeli bakota mbeli pan ebilia balinga bato bolanga mama gangi bato baye mais na yo kate ni soka botika musique mais na betaka et mon que c'est un truc qui est à l'intérieur de toi dans moi refulango exact dans la musique et dans le son des balobaraka. Alors biso ça biso pina orchestre boy orchestre moi oui va rendre des alarmes mais ce que le gars va nous penser dans des gol mais non mon vous à l'aise ils ont le couteau ils ont dento ils ont un combat royal et un normal qui na orchestre bo litanie vendre des alarmes eh non toute sa famille toute sa bana tata moko vraiment ils ont le rôle à papa botagi Jean-Jacques
après robota Luc, après robota Mao, après boti toza libota famille moko, mais rien n'empêche que toza na course vocale, course au gaz, course de duel. Donc rien n'empêche, ça bagarre. te permettre à Moussale maté. Donc ça bitumba net de gonda vendu on a soit guitare ça qui a enchaînement ngai banda biso balé dans dégâts. Et ça bitumba ça normal. Battle, baba obete mo battle mo beto tana alegi ninga. La kosi belegol. Et ça bon ndenge ma lobby ndule ya donc babi combat eza loyal donc eza na ma bete. So ma bete lo mo boye na obulele na parler avocat la mawe na succès fort na ko takende nini. Total la bon net mikolo babi ke baza bolingo na ofingo mabe ba olukela nga position pour olukelo vocal elegaso wana position mais ke bala de là bazo luka ne bazana ba oluka ba parolier ba oluka travailler nga déjà puis na lembité non nazo travailler lisusu nazana ba bolingo eza iletre amour etanga teo bolingo eza lokola mbuma je de siso lukobeta si se bimi mbonda kodefa zizi Nike basiliselaka yango mabina te mwasi na ngai ya jali bukwa lopango kotongola te omona lokola nzungu ya malewa donc nazala mamambo ebele bolingo la ofingo mabe bimaki déjà to dévoilaki mais yo luka parole te yo créer yo mo bomba te to travailler na bapida to travailler na bato ebele nga mo pe na bulaka donc voilà ka to secteur centre Dakar ya na boule na pe na misi boule te ya to cha te to cha boule yangwana oyo kama bolingo na fingo mabe mutalongo na waza micho non ngaza 10 match ngaza biter na banga hello te de gol na minute ayena bolingo na fingo mabe mais il faut ba peke ba balançoire ezali ba litaka ezali ba mbembe ba mpukwa memi libende. Donc si ezala bolingo na fingo mabe ay bagage makambo ezali donc yango so na fani na palais boye chombo soke sonné Nathalie massa na trésor de Versace na Londres nazomona maman Arnold le sniper Tejimboko donc na tala ba message na ba appel na ba sanga mao yo loko oza de amuta boye loko pika déjà boye beta masasi ko luka pété o rabese zala arabe donc ye loko ezala bolingo na fingo mabe ngape na zala ba plan nazo préparer kapo tout ça là que disque na biso et mata les padres Jésus de Nian ça zala ya OCP là na busala tozo sala donc les combat moko di mingi pour ça donc tout le monde chacun doit bosser pour que leader azala satisfait quoi c'est ça. OK, c'est très gentil le pendant que on a répétition na bikelo miko bo travailler makasi na studio na ba répétition bo travailler pendant makasi pour album PNCP. Parce que bo date ni ba eza pour album. Bon disque ezaki fin mars mai nayebi susu babakisi pas président pour toujours ce programme souté. Bon voyage mikolo te bozana na Kinshasa. Toza na voyage à Gabon. Photo beta na Saint-Valentin donc fin semaine oyo photo za na Gabon. Mais bato bureau bato tambola basa ba démarche soki eza prêt tokoyebisa bato kaka na ba chaîne télévisée et le kalango quoi donc Amélia Luzolo maman na Marise Luzolo a Hollanda ngai na bosani te président Mundabi na Luanda Melina Kibala Gouti Fabrice Eba moins bazé belé baza pene belé bato nanga ba pati mambulu na toke kota ya Hollande na Gino Sel Hollandais noir Bernard Cavalli na bosani TV nanga Gauthier Mascotte ingénieur de banque Carmel Linjanja de tous les temps malgré akima na ba système yebika système en wanene na trop quoi donc basé belé tellement donc on a évité sonoko kabola ornela bon piste na Belgique mutu nanga yi Régis qui motema mawa na bosani te Landry Bisidi Mokonzagal venanga pek major na bela venanga yi dola nzimbu venanga wana venanga te wana masara ngai to la ne air tout to kabola ne lipa to zarane longo donc dadi mavungu vungule na yebi déjà ki bambote belé Amélia Luzolo zala kimia donc ebika. Un mot pour la fin, la fin de l'album Peba na Gabon au Hollande biso ya minito baza bana Gabon bazara ya okit motema okita disque koya et puis orchestre na bango ba mona on kala mingi te dans quelques jours kaka ba mona biso na Gabon donc rien n'empêche quoi donc toza na bango elongo
time quoi. Et toi, merci, c'est très vraiment gentil. Malgré pour les émissions dans De Gaulle, na CP Makassi, bana Poto, bana Londres, bana Angola, bana Afrique du Sud, Gabon, puis c'est la Buno dans un mot pour la fin et puis salam non quand des arabes. Mais ça bon peut que promettre on ni nagat album ya. Qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, bah salutations. Mbang ba otaba Luanda nazomona Yalo mama iPhone 6 venanga yalo mama iPhone 6 nazomona ba Chara Mao nazomona ba diamant blanc bazawana nazomona ba tonton Kaluji Isha Ferre maman Monique na Luanda donc maman Monique bambote na yo sina kina Paris nazomona base solide déjà wana Bera do Prince des Amunda. S'il te plaît, pardon, maman. Nakubo sanate dona Monica, na vende pas na eti toi qui na Luanda pendant ba séjour nion soto salagi 2 semaines plein na vendre un hôtel na e na fouté l'hôtel. Donc vraiment ici Kazali bambote belé quoi. Dona Monica. OK, kito makasi. Le rôle de Gaulle na zongi suna Luanda pona ngana bossa na président. Et maoyo za muta bato ebi ke soto bani na yo mabanga ebi ke to sisa te. Na bossa ni président Desi Kabushkop na Luanda te donc président Desi Kabushkop na Luanda wana à Paris na zomona base solide ya dada venanga Cherigola et donc sonsa Bera do Prince des Amunda ba Joël Eyoke Jolas Flavien Dombele Dolix Aris la merveille Job Kandolo nani sus na bossa na sus nani Charmelita Vita mama na Keke mama na Gogo nazomona bala sali pays mobimba mao pays mobimba ben ozala na aussi speka obwa kate na sisalanga pesa un peu talanga ko sara na pesio mais au moins que to ça de Tanzanie de toza na sauté ka Paris na kemba mona Belgique nazomona Priscilla Kezare ma petite sœur Priscilla Kezare na petit na Joeki mère na Pélagique Sata Doris Bunga million les millionnaires ba fan na ba un album qu'est-ce que j'avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit na bete la bango de nzoto nanga chéri motema nanga mama yeki mobali nanga yeki wapie ebolingo zanga mino gazeli yakati na nzotwe souvent na ngwelega da moto na kumba to na kati ya koma batima di ker motebezo beta lokolambo pim 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 maona na elo mobo ina na bungisa pona yo te ya suka po ba isa mao alingo yimba kama ndenge moko boy so pese nzembo boy nana nzembo linga mingi ya présent Ferregola au bord de l'amour na habité so bien ah oui oko betela nga au moins nini ndam te so ebeta ma partie moko contre terre je suis tombé andi putu libondeli nanga wili ngange na mi pakoli cendre d'amour na yo na elongi ya rara motema na ngai est-ce que ozambisi ya mobeso chéri to pe oza mobeso ambisi ya ndenge nini okoki osala elengi boye atalanga omoni koyemba normal nga namona eke na groupe na biso batu mingi batu nyonso so baye balukaka ba imiter mingi boss na biso les galactiques tu yango yo créer ki style na neti ngai moko pe naza idole na ngeza ye les padres mais est-ce que nga namona so to bito kendega nzela moko to se différencier te yango mo na se différencier kana ba comédie parce que nga na yo kaka pe trop les vieux boilontains les pères et boilontains les camerounais na yo kaka trop na yo kaka Gilles Ecclésias donc yango mo na kotisa moi comédie mais poto 4 émissions Sarah Ramazani bamasa nanga ya Canada bazara pe na posa ba dédicace bamasa nanga ya Canada mi balé ma to 4 émissions mi balé kaka bon mi balé on est fona pesa ba grand prêtre donc ba moko Didier Chombo venanga Didier Chombo grand prêtre na Djobour wana pe na moni mbamo les grands prêtres les boss alaji donc check ça mbote makasi pe pas les padres les galactiques mon boss donc kitoko
Merci beaucoup. Na mon pena que mao bakosa ngai. Hein? Que obeti pena vocal. Ponze mon linga ngo mingi ya président Ferregola. Ah nos de la rana moi yembelanga na nguna linga ku président et moi yembango. Et ça nga bien. Mais le gars m'a poyembi et ara moi na tata moko ma papa moi. Alors ça m'a fait vraiment plaisir on babino na kati émission oyo ndezala kaka to tema biso. Un plaisir à trop, merci, c'est très gentil. Bon, on va aller bosser l'équipe de Congo France, n'a pas qu'ils emballent soukati. Pour émission yo, et ça on a bien sûr le bien le moment pour la Congo France. Émission l'équipe dans des, hein, tout le monde avec des gars peut-être ça. En tout cas pour la Congo France, Jimmy Bamanisa na Paris. Donc faire Bamanisa, to Rolanda ngo tina li fobo. On te kangi ba siti miko les autres ba siti mususu mulunge mo sana ti. Na bango tina li fobo nenga na lobby, donc to maman tina suka quoi. Donc yango na quoi. Bana Paris, Congo France yango yo. Congo France yango yo suka. Mao basele. Ouais, donc pour la Congo France c'est ça Congo France a zobeta ba ma ça si cancan donc rien à dire tout le monde a musa les autres donc coup de chapeau. Merci, c'est très gentil. On est vraiment arrivé à la fin. J'espère que et ça lui plaisir baba mission bino bolela kabango fo ba maona ba dégol ba c'est ça bino ba vocal qui to ma casse. On est vraiment arrivé à la fin. Merci beaucoup de la confiance que vous nous avez accordé du début jusqu'à la fin. Hein? Je dis bonjour aussi et merci beaucoup à mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin, José Di Pumba, Narata Léon, boss de boss. Et à notre grand manager Junior Boukson Boukassa. Un grand cordon à Bisso Franck Dissouka Stéma, à Kishasa, on t'a kangi, puis un journaliste Mikolo, donc on t'a les campanti, on t'a zaté. La réalisation, tu as gagné Tracy, na Mouna Cédric artiste, Mobala Mwindu, les grands caméramens. Alors, je profite pour dire aussi merci beaucoup à mon sponsor officiel. Chaque émission a le bango, sponsor officiel, sponsor à bon Azarate, je reste ma belle à Londres. Il y a Conseil Aza, il y a Nino Aza, il y a Kuna Aza, donc Aza partout. Donc pour notre télémabonage, bien beau, il faut que je reste ma bien à la sponsor officiel ça maman à London, c'est pas l'argent qui manque, juste le temps d'aller à la banque. Maman bambo teno yango, j'espère que émission ça lui au plaisir. Faustin Kambabari na kata Rotterdam, de qui Chaluvumbu na kata Rotterdam bana Hollande mobimba ba maman Château Rouge wa kitoko wa pinde président Wera Lobaka bambo tena bine belé yango Fanny Bongende, félicitations à toi hein na moni bébé swago wa bébé kitoko wa pas peka papa na mobimba hein Pela, c'est mec qui n'a pas pardon. Pelazie, dans l'Afrique du Sud, on a vu que Camille qui t'a quinto senti chaleur. Donc c'est mec qui a bon pena habité. Ba grande sœur n'a pas gros bisous na bino, famille Ramazan tout. Ça filonga, nana ilonga, il garde sa 4 cora et on se revoit pour une nouvelle tranche, na ba nouvelle surprise pour na bon bino février oyo ezanga. Hein? Février oyo baba 2016 on est là-bas mao yo ndingo yo okanga de ani nao ngana kangi nanga 2016 nanga donc parmi ba journalistes 2016 ngane no bima mutu likolo ela na sentira ya ngaza nzambe ngaza nanga satanda nga nzambe nanga batela wa makambwa muta mokila la rate biso no so bata mokili mais nga bena kisi nanga makasi aka Dieu le créateur biso no so to sambela nzambe nde tozana toteyaka mambo ebele ta mosusu mondima yeka yesu na ngai yoyo atei te kito makasi donc natika bino bobeta mwa elo mo bino mbale te de gol moi natika bino plateau bobesi mo elo mo bwe po asanti ngono na pesi motema susa santima ezipanga kuyena bakareswa kales na yo ekangana nyamae bapikira peli seline pesanga liboma kochanga menot na bolingo akana zo bougete mama na bolingo no na pesi motema susa santima ezipanga kuyena bakares makales na yo etanga na monyama bapikira peli seline pesanga liboma kochanga menot na bolingo ata nazo bougete ouais Jimmy Bama Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com